nabini na kaka yo nabini na ye lisusu na maître d'école. Ok. C'est bon. Allô? Oui, pour nous côté na kati actualité pour bandeko balandi bazolanda biso tomonaki événement oyo epasaki na kati ya Côte d'Ivoire na mboka ya Côte d'Ivoire na Afrique kuna na Afrique de l'Ouest. Est-ce que Papa Wemba azalaki déjà kobela deya depuis kala ou bien événement ne koyelaki kaka mukolo wana ya scène pour akufa na scène? Non, papa azalaki na concert wana azalaki en forme. Autaki kobela. Autaki kobela, ezalaki déjà ba 2 mois passés na loba. Ba 2 mois passés, autaki na malade. Donc comme qui déjà bien, donc santé ezalaki déjà normal. Azalaki déjà en forme. Azalaki déjà azonga normal. Voilà. Donc azalaki normal. Santé ezongaki déjà bien. Azalaki déjà bien. Ok, mais sikoyo tokoki koyeba ndenge nini parce que en ce moment yoza na Dubaï, non? Oui, naza na Dubaï. Mais okomi na Dubaï ndenge nini tant que yo danseuse Papa Wemba? Oui, allô. Eloko nini esali okoma na Dubaï? Nakomi na Dubaï papa kufi. Papa kufi atiki biso. Amona ke sai ye na ko vivre na kinte. Esengaki mpona kite Congo. Na ya koluka vi na nga banda mboka. Donc ye mutu poma alongoli nga akine eza Papa Wemba. Donc na Congo na loba ye tanga kufi nde esengi na longa Congo. Mais pourtant ba artiste basé belé ba leader bazali belé pourquoi que nano tapa ou ranson te pas JBT mais ata moi pas Kofi Olomide te mais au préféré obimana. Ezaki promesse pona nga ezaki so na tiki obina. So na sisi na Papa Wemba na Bali obien na osama kamususu. Donc ezaki promesse na baso na bino Papa Wemba so na tiki obina na Bali obien na kosa ba faire mususu. Et ko sala ki akufi esenga ke pona tika la ko sa promesse wana. Mais c'est que ezaka ba mbongo bozwaki kuna oya Papa Wemba take kaka nenga kufaki yango wana esali bongo mbongo wana esali obima. Mbongo tozwa ouais. Ah, mais là, Papa Wemba Koufaki, bah, pesa qui mbongo. Parce que Talaka Yaza héros national. Apparemment. Ba pesa ki biso mbongo wapi? Tozaki na Côte d'Ivoire, na Congo, mboka ni ba pesa biso mbongo. Mais na Congo non, ba pesa bino mbongo parce que ba pesa ki famille na mbongo, moi si na mbongo. Maman na Joséphine Menga Koti. Na Congo ba pesa biso mbongo te. Ba mona même pas biso, ba benga biso te. Tozwa valeur na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire ne ba baki valeur na biso. Tant que Papa Wemba kufa ke longo na akufi na biso tozaki sur place na ye. Héros national. Alors na Côte d'Ivoire ne ba pesa biso valeur. Na Congo tozali na valeur te poto mona bango te. Gouvernement Congo benga biso te. Mona bango te. Mais balobi soki ba pesa ki mwasi na mbongo, yende mutazaki en charge na makambo wana tout. Wana eza mama mère Amazondo mama wana nga na yebengo te pona nga. Na bureau na biso ba benga biso te ba fandisa biso ke tala mbongo ebibi na gouvernement tozwa te. So mère Amazondo azwaki na yebi te makambo wana mais biso tozwa te. Apparemment siko koloba na bango nini? Okoloba na nini pona ba cadre bato tout bazalaki entouré na Papa Wemba. Yo koloba na bango nini? Bandeko balandi ko partager vidéo oyo eza tellement très choquant que vous solo la Natania pour comprendre nini to zo solo la awa. Tania. Okoloba na bango nini po ba kolanda vidéo ti lelo nazalaka. Ti lelo nazalaka ba regret makasi. Ndenge vraiment que gouvernement Congo est négligent d'être biso ba oyo.
bato tozala sur place na liwa papa oyeba nde banéglige biso nazalaka na baregret wana vraiment donc tozala na valeur te valeur nango biso tozalaka nango na Côte d'Ivoire po tokutana na président fara na salle de conférence tosolola na président donc oyo biso tomona te même député moko tabengisa biso so tobiki to baministre oyo bante tokitana mpo badepute ata depute moko taluka ta biso bato tozala na papa oyo matuna biso eleka ndenge nini akweya ndenge nini akufa ndenge nini merci babenga biso te mpo nanga regret ezaka wana tokutana mwa moke nazonga mpe mwa moke mpo question wana eye mpo yo moto ozalaki sur place mais tomonaka jeune moko boye azwaka micro adeplasaka yango apres azongisaka elekaka ndeni parti wana non wana moto wana balinga balatie bere ya pamba micro papa ezala kosala bien te mwa liboso ezala kosala bien te papa ezala koyokana bien te nde baya kochange micro bachange micro deuxième micro to papa koyaki nde balobaka ke aya kozwa micro non micro wana soit disant nde balobaka ke ezalaki na valeur alors nde toyaki entouré papa bongo micro wana soki ekwei na se elinga kobeba alors yango eya kolongola micro ya koprotege micro mbangu mais eza te ko batiaka eloko non merci yango te na oyo moko omonaka mpena ndenge epasaka papa azalaka wana omonaka ezalaka mort subite ou bien ezalaka je moko elekanaka wana bandeko balandi bopartage video oyo ekesala plaisir oyo bozolanda biso toza émission eza en direct bopartage mpo bandeko mosusu bakota ekesala plaisir mpo tozobeta mpena masolo ebele awa omeka nano mwa koexplike ezalaki mort subite ou bien ezalaki AVC ou bien ezalaki événement moko elekanaki wana na ndenge bino moko nano bozolanda masolo ou bien mutu moko aza na nsima naloba mutu aza na nsima pala nga nayebi te so naobeta masolo oyo naokaka mabe moko kwa ide te kaa nazalaka na ma na misu na nga so naobeta masolo oyo nalobaka ngo nde papa kupi na kotikala kosala émission te mpo naloba mpo na moko ya papa mpo naloba na liwa papa nasala émission moko na kini na mirador baya kozwa nga ya force nde nasalaka émission wana baya kozwa nga ntina ndako deuxième émission nasala eza émission no naosala lopesi deuxième émission naosala na yo papa ndenge akufela biso na podium kozwa ide te azala bien makasi aye biso ozalaki na loge moko te ye azalaki na loge na ye biso mpe na loge na ye aye abengi chef d'orchestre amonaki ndenge événement eza koleka mpo tobanda otala baninga presté déjà na loge mpe tovandaki écran géa botala ntango papa ye atali niveau ndenge komba concert ebetamaki abi te il faut changer répertoire ye moko abengi chef d'orchestre abi il faut changer répertoire na biso répertoire tozalaki na kini yango soki tobeta awa alors bachangeaki répertoire r wana papa azalaki en forme abengi Bénédicte abengaki biso tokoti kuna deux danseuses tokoti kuna toswala papa asengi te azomela ti te na ye ndenge ezalaka comme d'habitude amelaka te so mwa malili ezali donc papa biloko asalaka na tomona yango te alors donc tosola na ye bien papa sobiso ke lelo eza mama na événement tano tono tobeta na biso baconcert mais lelo eza événement donc bozala forme bochauffe nzoto donc azomotive biso tu tozalaki wana ye moto aza komotive biso papa ondima teke ye nde akufa otika biso alingaki moto azala malili te motu tu azala na show apparemment namoni déjà monsieur le noir akoti monsieur le noir na kati ya Paris masa nanga journaliste ya bogar métier noir babi monsieur le noir napesi yo basalutation zala wana toosolola na tani ya danseuse ya papa Wemba tozomeka kobeta mwa histoire wana parce que événement ndenge ekomaki bango bazalaki na kati mais base retrouver na eloko te yango wana tozokota na kati ya actualité mpo toyeba nini oyo epasaka na kati wana ndenge mpe banegligeaka bango na passe message pour comprendre soki nasilisi na kotia titre na likolo mpo bandeko balanda ekeleka mpe na Cleboa bokolanda yango toujours na www.cleboa.com pichu mangayaski de la nation et monanable okobeta mwa lisolo tolanda na mwa lisolo toke nano meka mwa expliquer tozolanda voilà yango na baza koloba papa ndenge azalaki
jour à concert wana azaki yete azaki mutu mususu donc papa ont encouragé biso vous dans la show vous à malite pour te vendre qui na loge moi 1 heure du temps déjà to lembaki c'est comme ça na biso to mata papa biso ke vous bouger nzoto vous à la show vous à malite donc papa azaki na courage moko oko imaginer te ne papa zalaki directement papa na ministre de la parole mon pasteur na pesio bambote belé koto zali ezanga 10 000 pesa les populaires les journalistes les plus célèbres nazo solo la Tanya azali Tanya Jubek azali ex musicien et ex danseuse ya papa Wemba yango tozo meka ko solo pona batu balanda biso solo peni na kati ya Italie eza 10 000 pesa les populaires to meka ko beta moi di solo poto comprendre yango na ka po batu ba comprendre si génie tozo solo là ouais allô Tanya oui nazo yo kayo mais apparemment papa yeba qui déjà liwana ou bien quoi non wana eza bilobela batamukila ayeba liwana ye comment papa mutu ayebaka liwa eza te ke ye yelo lelo eza ka nzambe nde ayebaka mutu ayebaka te eza nzambe nde ayebaka bakosa biso te mutu ayebaka te sikoyo okoloba na gouvernement congolais nini etanke banéglige bino mpenza boye ndeti nga kupona nga na ndena bano baregretaka makasi na sepela te tosepela te mais tosengala biso bango mbongo te tosengala biso mbongo te po tozwa de mbongo ebele na Côte d'Ivoire tosengala biso bango mbongo te il fallait bamona biso ke papa akufaki ndenge nini mwa baencouragement même ya maloba tosenga mbongo te mwa baencouragement même ya maloba elingi esala biso bien po tozalaki bati kokufela motu monene bongo olingi oloba pena bozwa ate eloko moko te lina okito christian koto ozali na Paris na peso bambote ebele lina okito toujours bozala wana branché tozosolola na Tanya bokoyeba nini tozwa koloba olobi apparemment na Côte d'Ivoire nde bakipaka bino bien na Congo batikala kokipe bino bien te bakipa biso te yo nazoloba no tosengala biso bango mbongo te allo nazoyoka yo tosenga mbongo na gouvernement Congo te il fallait bamona biso batuna biso elekaki ndenge po biso nde tozalaki na Cornélie mère Amazon azala te tozalaki biso na Cornélie donc tozalaki nombre ya ba 25-26 personnes y compris na papa na Cornélie malongi na tozala na biso ne muto zala sur scène donc ndenge mamone sala meza biso ne fallait bamona biso na ndenge wana tosenga mbongo te me babenga biso te ni député babenga biso te tomonana na bango te donc banéglige biso regret na ngezalaka wana ok apparemment pe ndenge ozoloba boye est ce que na okomona pe loketo yango pene ezalaka bana monde te bazolanda biso tomona pe loketo wana soki pene esalaka mpe kaka ti lelo loketo eza bongo ezala te ndeni eza o soldat makasi nazala de ya capitaine de l'équipe na viva nazala de ya chef ten ti papa makufa tikanga na ngwende nazala de ya chef ten à part papa Wemba ozalaka mpe na mwa orchestre mosusu ou bien obandaka kaka pa papa Wemba naleka na ekose monte na banda pa papa Wemba natiki classe na ye pa papa Wemba nabina orchestre monte tokomona ta mwana oketu wana mpo tokɔta na actualité mpo toyeba déjà tokomoshite tosentir mpe eza yo opesi yo makambo nzambe mais ezalaka bongo ti oza danseuse toyeba wana nini ozoloba le mosusu bato bayebi na bango te bazomona kaka ozoloba bayebi na bango te mais à travers loketo nde bakoyeba yo parce que loketo nde elakisa baevre na yo babi fololo bapele kote ozali botala pena Tanya balobi danseuse ya papa Wemba pena mutu le papa Wemba akufaki na scène bango bazalaki wana batia mwa volume makasi we bandeko balandi ngolanda wana Tanya